Démarche la saleté pour le Kabana. Partout na commune. Na kina ba siati nyos. Na kina ba commune presque nyos na tambuli na ba commune ko luka. Na pesi ba communiquer. Na comité na ba mort. Na iba bana na baza wapi. Ubozana susi na ngate. Uzanga mawa yana mama taba problem na kumi singana saraka ko boko cha biloko bomona zolia yo yimbi ya pa voyage na ngana pise mi conseil abene no goza ini bana wana basaka ka lokola yo les attaques ko ngamna buti bango te baza bana ngate baza baleki na ona pesa kino conseil na bagi spaghetti o baleki na bitala ya na bino yewa tala mama na bino yewa mais ni no bino bosel na lo bagi spaghetti boza na bokabonité mais de lo bokaboni kabona pe na ndenga mabe ata bolobi ki o bakima gena ba baza bana mabe bon effort ni no bosalaki ko boluka bango effort nini fallait quand même poser la tinga na bozo bon boy ba kozo décision yo na mama na ni bosali tout bon maltraiter bana wana ya mba kimi ba ko kima pamba te ba ngisa tumba na moko ça ne peut pas se faire vraiment ata sara o garder mona na suka te muke papa ngasoi banga ba okima mena kanga ki ata sara tana dikapio ngana e ba yebise ngelo rote papa papa ngana e ba ina ngai te papa ngape komo sanga passe papa tu ba ka ba na tata mwasi na ngai ngana e ba kite papa bo mama mo anu pamba
Et c'est banane bazam fi. Non, il va neni papa na nga biso beto luka ki bango temps ba kenaki. To tika la pe mona bango te trace te nini te baninga baloba kata. Est-ce que ma yozo le baona? Nembo sala ki afuma yo loko ba ki no luka ibana wana. Un spaghetti. Papa nga luka ibango, le basu mama luka ibango, luka ibango. Il ba kan zamba opinir bino. Yo na mama na yo. O bozo le baona, c'est pas vrai. Mais vous en avez puni, c'est pas un zambe, yo na mama na. Vous avez mon city. Lobi na muso gogota. Yo, ngana zara ba problème na kilo tiko tapa mutu mususu. Hein? Mutu so boko o zara ba problème ande ngwana na ebiti so ko so ngamba mpana ngata. Ba benga no pene ngwana na ebiti so ko sani. O trouva mo normal. Hein? Ngaza mwana lokota kiyo te. Na bota kiyo. Uza mwana nga makila nanga. Musali bande kono ndemwa. Merci. Balimbi sanga papa. Nga na ebi na ngelo. Papa, pardon, kasi. Nga na ebi na ngelo. Asia kozaka papa na mama kati na mokilio kana mona kipasi. Okana mona kipasi kozaka papa na mama kati na Kongo. Okana mona kipasi. Kolomo, ngana nzala makasi. Eza pembe. Eza kamara na tutanga na campus. Nasokenda toko. Tozaka kati tokoma kote kuna se wana ba mère bani. Kala mkulu. Mwaite donc mère azonga mboka mais totikala na ba petit. Alors moi to yako fana ba petit donc so nga na salité moi ba petit bali apende ça. Alors moi tsango na moi ça. Salamu ni mère. Ça le faut ma ça. Petit mot de la voilà parler. Madame. Sarah. Yange. Ngana zoke nokoteka. Ayo monanga Angelou na ya mboka soki wapi. Lamba biloko na bien, na komi na retard na oke nokoteka. Olamba ngo mungu elekate. Koleksa pe nini maite ngo leksa mukolo wana. Puis aller aye bolie ya bino bolongoli botikeli nga oyanga bobombeli nga yoki. Na ko umi ate na kozonga. Azara retard. Kongo ongana mona kipasi libosonga inalia bakosimba kotinda kaye bakotinda nga misala ebele soki nalembi komideli kambo bakotinda nga kosokola basani bakotinda nga na kombanda kwe bakotindanga na sukola bilamba soki nalembi komindeli kambo bakotindanga nalembaka te ngana baleki na ngaye soki tofandi tokominde kolela ngana mona kipasi mingi ongana mona kipasi ya kozanga papa na mama kati na mokili ongana mona kipasi ongana baleki na ngai tokomi na biso kolela tokomi na biso kolela
ngana mona kipasi mingi ngana mona kipasi ya kozanga papa na mama kati na mokili ngana mona kipasi soki tolingi kokende kelasi bakotinda tokombanda kwe bakotinda tosokola bilamba soki nalembi ekomidelika mbwe bakotindanga misala ebele bango na bana bafandi na bango obakomi nde koseka biso ngana mona kipasi mingi ongana mona kipasi ya kozanga papa na mama kati na mokili ngana mona kipasi Papole chesi dedel makistera mokonza bayaka. Luboka ngozoteka wakuwasha omopeti na ngai nayebi soki soki ozoteka te kolia ndenge oke bashele mpe balingi odeplie te ya bashele tolinga babashele babakonza kokosima bazokoyoka suni sone toza boye bulo eza nde tata yango nde mama ese nasali te don misiki bazokela félicité obele bakokomo toza comprendre maselanga magrapile akendaka ozelanga tosoti kopona na chasse soka bachasse tozoteka ti Yesungolo Sala sambila Sala sambila Sala sambila Sala sambila Papa Dodo Kina wakina Mama Maria Data mavungu Oi. Ah là là. Lunga ni. Oi malafu yena. Kwanda makambuzaji awo ya minene. Haibaki kule. Bongo ngana kosi tuza mikulu ilifal shokolo bidi kambuko kisa yangu. Oi nalibaki na kuyambila hiyo ongele meso. Mwe. Ye matami zaidi. Matami akendaki kutyama kuli. Kuli tukulambia ile yaite. Ashana na. Sikoyo ba. Ewa. Nakanisi ledu yakina ndaku tusolaki na yo mukolo wana makambu nyoso. Alors ndengela lakaki yoke nga sokona ndimirika munanga itina ukokisa yangu. Yangu wana pina bungami. Kanisi basanga yango yo ndenge bukoko ne bisu senga. Ulubaki nanga disusu nini makasu. Wana makasu nga inamuni oyo ngana sepela ikupesa imona nete aparasi nango oyo inabungisi yango. Tengi na ikisa kiyo. Kasoki na suicision. Oya lungulaka ngwa zaidi. Lokulu sali sinyo. Fe. Kuzi mwazina. Aichala mbi. Na mérite bonbon. Apa yuya. Des bonbon. Oyo ina possible. Moko jadi ndenge na koti. Moko jadi yango. Merci. Sala bon. Ngane kitambuta.
enazola tafulomba wailutani tangana bangu nangana sokuli ngichafa kuyinda ndimaukwena itabe kadiwa babambuta ekasumba tusu mukutupa okumona imuka masimo kuya ye nakikita tikana yo nakikita sokwa simbi kutekao Tase bawana ndengene sakho wa gai yewa Yeso tuputama na ba. sokwa mwashaza dikuya mubaki asala kaneti samba kulamulina Ngasoki nazamu kusebo inazoma. Yulu kaka yewa. Songa lembo mbuta. Kaka kama tunabima mkuse bangu nyonso zamula ya. Kasi Ewa debwe. Debwe. Yaka kubanda. Albagi kusefila. natumbiza maana msusu wana weza na kila ngomba na kundi mpe nguba na kote na yo wana Yaka. Eja. problem is that Ngele kupeta mena ngele makasiba. Ani kwisi konde dipo bobako. yo makamuna ye Nakena kande tena ke Yele, Bo balube omwana tumingu ekedingo. Wisi itat. Kamwana tumagena kendika. peta lingala kama Nalubye soki mwana tinda magalela nzalate. Asa mwana kutinda ndikana kekedi. sio tinda ngana kukelele kwa na oboya Yaka na. No palo ibaga te. Mwana nalubaki lokulu ye. Wanda na yo kusebela. Mwana tata wana sawa. bakonya mwana desi na bado Mwana tata wa. Asamba kasi na bilanga. Soko simbi bilanga na ibisio. bilanganiza Etala kiala. Ina koti wana nyonso bilanga isa. pesa ngata ndambu te nokona Ibate oguzwako. Oguzwate. Aibi mwasi soko zali pupa isamba. Oyo zalaki na ye mupemi, popa ni vefe. Soko za vefe. Mwani mupemi akufi ake. Bisu batutika. Nengi bengani bana bazakuzeka na pai za diete. Ndenga sawa na bwandi wa. Soko yugaga mvama ya mboko nyonso. Kindopolo. Tata wa. Oibisa. na banaika oyo kasanga pa Mwana na ye azalaka na Alemani. Soko yugaga Luisa Malonzo na Alemani. Kasi mwana ya tato. ye mdatongi bandaka babu Ayaya. Mubadi ukubala yewa. Oyo kubala. noko nini Mubadi ukubala. noko ngana eli makambo kobala te noko nga na ye nde nasala bilanga na ngai Bongo na dedese masanga yangu wana mwana. noko wana etali bino etali ngai te etali yo nga nayaki ya mpona luka venir ya bana na ngai nasala mwa mikolo nazonga kishasa Venir yangu kuzwangu paya. noko pardon noko pardon mobali wana okende na ye wapi aleki mopemi na nini Sijana ibisayo. Asala l'hôpital, azana bafuele mitala. noko ata kuta asali likolo ata asali bandako ya ndenge nini naza na ntango te mopemi azalaki na bomengo nyonso Kato kuise na kondo. tokoyokana pe te Non. mopemi atiki kishasa mokili oyo noko naki koluka mobali lokola ye mpona asali nini Ngaya kufa soni. na kishasa na zwi te naya kozwaka ana mboka antuka manoko toyokani te sali te mobali boye Kilanga. Soko baby sina sambwe. moko soki oliaki mbongo yo soki omelaki mazanga na yo wana etali yo ngai soki mikolo nange koki ngai nazongi mboka tata lokola ye nokokende kopesa ngai tata lokola ye mopema azalaki pa meme na age na ye te noko oyo kindoki to olingi kosala ngai te Che. Alubie.
asali ya fatiki akuya mukolo mususu kusolo yakuya pana ngati yako nakuya kutika ye akoti pana yepalubi akuzila nini yokufila yefakufila isuli fatiyele petili kilo donc isu kufi pogba ijombe na lele yako donc wana makambi simba ayi simba yako kentengene kama kama ngai pusana ngai sadaki andima lukola pia shandimi bikambuisa te bakisa disoso mais la te point nini makamnyo je suis bongi déjà ngai na bagi na zama kwa uzimwase kaito bagide ya do so pusana na ye wana bidi na fongo dembo mayini sinyo zinza kutana kena kenda kutika oh yo pesa kinga ina kenda na ngo sana bongo kasi nala kama tani tuke kaka aipi kuya madam susho kubimatu na ngata dikambu atarebo ina zate twende Mafiokele. Kilimanjaro la. Wewe sio namuona na bula enta ba veki bonge ba kidumu. Oh, domaze. Yoso yene diko ibiso ka ba abi. Maze. Ba amba ndimi. Bandimi ba pesa ma konzera. Donc on me ba doute. Ngolo toala masora ba lettre J. Autrement dit ba MJ. Major Bisadidi Zolozolo. Eto sikoso okela ba Zolozolo côté si Georgine Senda. Donc on me ba en tout cas. Eza obeba. Omona yino masora ngoza musique o eza nanu obo pesa na mo lo chuchu. O tu ozomona Zolozolo ndemta osa masolo. Na bien bino mikolo bozo pesa nga ba faux ba 10% osimba te. Lolwa na bino marché ya Zolozolo Bisadidi. Faut 30% to ah tika kuna mimanga na expliquer que non major Bisadidi azanani pour le voir baba ambitieux nda contrôler minute et puis là robino moza chier telemana mia expliquer alors moi je vais mettre mbangu vous a posé ngam na elibini marché 30% na point yoso nazobengo na robule ba veki dumu bakakoko vous êtes grand joueur yo ebi nazo regretter talent zo vide zo perdre ba talent couleur la place bozo za la mer na s'il te plaît les simbate la dulu bino couloir mo boso bu telemio so bozo na lara o payer carte ngati loi donc biluka ngozaka ma viokele sur les reines ma viokele faut des rimes yo koloza kidumu oya kama kamu kidumu yo za ukosha uzoka yao babeta ngo ma viokele ena binengi nango uzo comprendre ma viokele bisous la reine ma viokele
il y a trop de logique. Finalement, futur, mutala kabata mabandi. Donc, avant mon akalo kwa zali bandi akala suki te biso basuki. Ay marajalou la ngai. Donc, mon akala keno ngam na bot na pina ebisa kanzambe ba pimele suki. Donc, suki ti na net ba maramba miki. Obi tenga songa la teti pour na pina miki ya. Je comprends. Bino faut makambo bo négligent on dit. Faut changer angle. Bino bena faut bena masolo botika histoire na makambo ki numba na bino. Vous avez un ba statut de la liberté na ba London City. Dala, on a même si masolo. La résidence na ici. Omoninga. Nga pena za ba mona papa sombi ka papa j'ai besoin de. Apesi nga mais on a pour peneza métier na ngado eza boulot na ngado no. De Londres, OK biso pas tout ça la compagnie, c'est format. To di mbala mo mama fioke ya mo banda. To di kaka, comment expliquer ça te autotique. nasengi na nkolo osunga ngai makasi po ete banzeneneke bakotungisa ngai bipai nyonso ngai nakokende banda bomwana na ngai bakotungisa ngai natambolaki nayebaki yo te nkolo kasi banzeneneke bakotungisa ngai bakolandanga esika na kosambela bakoselinga makambo ngai ya lokuta baumuna nzambe nyonso mpe bayinaki ngai donc so oza yo moko faut beta musique nde olingi hein yepsa ngai donc so oza yo moko faut beta musique makasi distraction donc okoyo kango na sete nde ezo beta na sebo oyo kate na kota ka bar TV mais ba bulo na baninga bazora na bar on a fait na parler yebisa ngai yende yo ka petit na komi na ba bar na donc c'est deux portables. Deux portables dans les bungi de Londres. Écoute, tu as combien de personnes dans l'anda? Bon, ok. Moi, je suis sorti ici, na bimi nanda kuna tongo, ba portable na moni yangote. Na regretter fort. Écoute, dis, ngala lobby na yaki deux portables. Mais ma portable, les ont coûté cher. Jean-Willy Montaza, nous sommes à combien ici? Nous sommes à 2, je sais, mais là, oui, ma portable TV. Oui, ah, vekanisa bien msobosse na ona bureau. Elon, bambongo ebele nazo pesa yo nazo mona o résultat te. Pona yo kaka tinanga na poto. Ngaso na kena kotanga na poto parce que na tiaka makam nango sérieux. Hein? Ya wana komati na poto ti lelo na siko docteur. Mais tinanga pe na poto. Non. Na tiaka makam bango sérieux, tu makam no sérieux pour. Mais oza quand même ata na diplôme d'état te yo. Donc tino ke so ani. Ebelo ba una na poto ba na diplôme d'état ya. Mais ngana ko ke tindo na bêtise te. Mais bêtises nga na sala nyeso pour nga ngeko yiba na ba babilamba na kata ba magasin na pomper na ba parfum sala nyeso pour na eloko ni naso bilamba nazo pesa nazo somba pour na mbongo nazo pesa je veux assez que tu sois à l'aise nazo tia à l'aise na makambo nyoso
Tu vois maintenant comment est-ce qu'on décevoir nga? Ce que je tiens à m'amener sur Tindanga, l'ongolanga na bakino, où ils ont tient à la kraka, mignon, lolo ils ont na kata mboko. Ah, donc na kraka. Oui, l'ongolanga na mboko, pour na mona bnek nous en a souci. Yango comme yibanga? Na ibiote, ko yibande na ko yiba. Na yiba appareil, na yiba appareil vie. Ah, appareil. Oui, puis quand même ba prix nango. Ils ont coûté quand même $250. Ils achètent peu ça nga ba $500 tes autres nga 250. Mais pardon, de long de nazo bisayo cherche pour moi ba portable. Na ko cherche ngo wapi? Na ko cherche ngo wapi? Ko wapi? Lo appareil na ko cherche ngo wapi? Velo na zuti. Hein? Olingo landa pe ba musicien na simale ki na ngai. Je fais tout pour toi. Comment on Suki? Tu fais des tresses. C'est ça vraiment la vie. Hein? N'a pas ce ultimatum. Cherche pour moi les portables. De Londres, je sors. Je sors. Na retour nangai, je veux voir clair. Sur la portable on les alités. Mon petit, je t'assure que tous nous sont ensemble. Parole d'honneur. Non, naïbi sio. Naïbi basangono un peu partout, hein. Naïbi, je sais ta vie, je connais. Merci. Tango Robela, ngam na ozaka responsable. Maladie transmissible les alliés. Fais gaffe. Fais gaffe mon petit. Fais gaffe. Nasengi na nkolo osunga ngai makasi po ete banzeneneke bakotungisa ngai bipai nyonso ngai nakokende banda bomwana na ngai bakotungisa ngai natambolaki nayebaki yo te nkolo kasi banzeneneke bakotungisa ngai. Bakolandanga esika na kosambela bakoselinga makambo ngai ya lokuta nasengi na nkolo osunga ngai makasi po ete banzeneneke bakotungisa naza maleki nga naokokola makasi te nabi oyo edengaka alo mwa moke nza bakisi epemi ya mbela nasani ya mbongo te bosomanga ata lipa moke mpona lia mbela bakisi te. Donc lobi ozobela oza na kisi ozoluka eloko akolia mpo omela kisi. Donc on a la place à reprendre la tête. On a la place à reprendre la tête. Donc si tu as déjà pour tout, donc on a la place donc on a goûté quand on est dans on a goûté quand on est pour le single aide de préférence toi qui n'es pas dans l'ail, toi qui n'es pas dans l'ail comme ça. On va dans autre que le Colombia, on dit qu'ici comme ça là là, ça on le peut bien. Je vais tout voir. La ligne a aidé. Tu es vraiment malade. Tu es malade. Tu es malade.
kotambola boye te moto oyo oza nango kotambola te mosina osilanga mabe te ngam na bebi na yo namema yo omelakisi olia omelakisi comme ça olali moke ntango basi osilokeli c'est pas mal zara courage eza nango c'est pas grave na ya benzomo ite donc bafi ya boye na état surtout aza bango so toyede tetala donc tozokende na eti na ndako epa na ngai alala kaka amelakisi alala comme ça lobi akende ye il fait déjà tard maman zala ça va silisa abela banda tongola eloko te malembe malembe zabinga nzala nzala relax bon ngaza docteur ti naboyaki omelakisi na bar place nazalaki mpona docteur eta ozalaki nango wana nakoyaki kolinga te napesa oka mbongo lia il fallait bien manger avant omelakisi na docteur na fondation lisalisi olobisa yango ozala baproblème ebele nalingi nakitisa na moral na yo tu me raconte un peu qu'est-ce qu'il y a problème na oni nous en amour raconte-moi vous en obanga te c'est sans inquiétude azuka excusez-moi non on se présentait comme vous n'avez comme on a bibiche mon pème bon tout ça qui ça papa un biso parce que na mbongo mingi tondo fanda na ma campagne eko sa jour mon papa so voyager na tongo beng biso biso pe cadeau na papa a voyager to bioya quand le même jour papa a voyager qui ba eko ebisa biso ki papa a sali accident to ba ici so pas a sali accident ba mama kende ko na hôpital après ben oui, c'est ce que papa ça confie. Ouais, ça va. Après, qu'on faut pas confie. Papa pour biso. Ba otemboka. Bae. Ton bae wana, bae obengana. Après kunda wana ba famille mama kindaki ba obenga biso na ndako. To benga biso na ndako. Mazui à côté comme c'est pas oncle biso Johnny to vani pas oncle Johnny moi c'est à comment on yoko la biso to moi c'est comment on yoko la biso zaki momo bungana ndako alors bile ko ngaza mukolo ngamna simbongwana na bisa mbose mo bite mtsenge lala na mone moete na kimi na ndona komi ko telenga na boye na balabala tu comment telinga balabala donc makambo umeli muke et umeli 2 mois passés donc pour tout le bac à part nous qu'on a bino place batika bino vous allez sur la famille té tout le sur la famille té bon maman bino za maman qui n'a mboka bon nga tant que docteur l'état aux wana na kotika o boité que aux nganda ko surtout tu n'as pas de famille
monde na yambi pa na ngai na mukolo. Hein, c'est sans arrière-pensée. Quand c'est tout juste pour te traiter. Hein, aux traitement après, je te libère. Hein, on libère ou bien na ketika we pa no kona yo, ofana kuna quoi. Vous mettez na balabaki ko fa di pakon. Quoi? Vous mettez na balabaki ko fa di pa no ko biso. OK, kuna. Bon, comme ça, on était aux anangos, hein? Aux couloirs, juste la deuxième porte, hein? Le côté de là, ok? Le binaton, total à la disposition, hein? Ça va, hein? Ou là, on a aucun cas là, va te reposer. Va te reposer. Au bien à gauche, hein? Ouais, couloir, deuxième porte à gauche. Si on a un autre, juste dans la porte à Souka, de chez eux. Ah bon? Ah, lui est venu de l'Igenga Salaga. Hein? Nous avons été bons avec vous. Mais nous avons été bons avec vous. Nous avons été le grand docteur. Nous avons pas grand master la France. Nous avons beaucoup de gens mais finalement, mais ozobo na simbo mais olandi ngai mais petit bozo ba semblant bopwana petit na boni bino ba cheli bozabu hein olonga na boulona ke cheli kuna et puis toko kutana ka te za parler via lo bakatro aza muto ba logique je sais kata ba okutwa na parler mais biso kata ke maluba no mlaite akutimba kenonga na yaka na ba biso teza bona za cheli mzala batinga na cheli parler nga na yako découvrir yo parler bana on ma fioke le pété ça va parler ba ma fioke boni bo mais aujourd'hui c'est awa yo epana pardon on nga muto yeko landa ngayo na symbole ni na biso pardon ko kite boni boyko mais pardon ni bien bima so ki lela a ezanda kuna ote mais pas mkolonda mkolonda vefio ça nanga te oui pas vefio do yo pas vefio viens à muta assemblée ah vefio ta muta assemblée donc ayebi bilenge ba ma vioke le yango na ko na parler ayebi ngo na zaka na couloir azo mburienga porte ko kuta na couloir na chaye market José oza bilobela hein aza pala ba certain ce qui non so ça grand frère na habité ce qui na modèle so lobela aso nga na balabala hein aso ki nga te na boule fa sa kindumba OK pe so kuta nga na oyebité na obeta obi na ko beta Londres laisse-la tranquille. Pourquoi? Hein? Hein? Tu ne la connais pas? Et oui, au côté de Nanda, pourquoi? Faisons là, on a besoin moi s'il fallait web sanga bana pour bien mikolo bazali basmir ba vrai chéri. Mais petit on a besoin ma vie OK, les yo za docteur vie. Hein? So on a besoin mon web sanga petit qui veut dire quoi? Chill. Aza faux petit à couloir ngana bien très bien. Na bien très donc ninga zana alo basuna bien. Je vois maintenant ma communiste na yo kaka pona yo c'est la vérité. On est sur bazo ipsanga pona yo ke bazo mono parti par là na basi ndumba c'est la vérité. Mais fait ce que yo kaka seke yo poza na ba couloir ngo pour prévenir. Arrête. Oui place na zo qui est na couloir. Na couloir. Fait yo za docteur c'est bon. Arrête. Na lobi na enfant Daniel. Ou bien zo bim. Aza malade, na so na zwa ki na nzela parce qu'elle était malade. Ayaki pour un traitement comme olala ki na ndako côté, tu me donnes des explications. Olala ki wapi? Mi koleka de Londres. Et je te préviens soko lali sou na ndako te,
eza mpo okanga biloko lokende me nga akende place mabe te nakendaki anniversaire ya picasso kinzonzi bato ya bana Allemagne balaki kuna Brigitte Émilie Moseka na Isa Mwasa François talaka bana elengi ndenge wana bapetite sere ya Major Bisadidi JM yo mpe sala anniversaire salisa mpe baya mpe salisa mais veille oza vie na ngai nga na kolinga abetize te petit au fozong ça na couleur place ça nga na bien aza ma vie okeli yo kozala na petit au yebite place na zo kiye mais c'est pas ça mon problème et préoccupation na ngai ya moté mais veille atala nga te ye to ko tala nga ye to zala na ba boîte te na ba couleur to tellement na ete veille yo za muto ba charote nga na yebi lo ba petit mo ya classe ye te zong ça na couleur oh soko ko benga na na parler vie na yo za kitoko pona yebi lo makambo ba désordre ba petit ma vie okeli ba ngote soko tikela nga ba donati que yo za besoin na te nga na besoin na te mena linginde yo za na ba vie ba désordre te yo za muta logique ça va na vie ezati hein wa za ma vie okeli so ana besoin mominga na lukelo ba frère petit ba basimi a petit couloir et l'on na lobby na yo bien eli banda tikanga misolonga na ye laisse-moi petit songo yo ana parler to couper c'est pas ton problème c'est ça ba traitement na odi. Non, Cyril, viens. C'est moi qui parle. Bon, lit ta poitrine. Voilà la table fatigue, voilà. On va aller à fatigue. Ça va, calme-toi. Et c'est vrai, on est sur les avoués. Fais 6 heures. On a aucun aéroport que Georgine Senda Azuya, on a la transporter. Donc de Londres pour chaque jour il faut pas payer ça au mbongo. Mais venga ça la logo te na au départ. Le matin tu demandes l'argent, le soir avant là ou bien il faut c'est un mbongo va payer ça yo kaka. Donc on go comme ça la té. Hein? C'est aucun aéroport non makolo. Vas-y. Ah ve. Na lobi longwa amisunanga. Longwa amisunanga yi. Et tout le monde va désordre do bando ya luka. Na lobi na de Londres, longwa na misunanga yi. Otala na ngana la kusu na petit avi. C'est vraiment ouais, lobby est à solo. Maintenant ça nous guide pas. Il me semble qu'on explique qu'on y a sauté. Nando sek mete kina ke pa mamalik na ngai. Donc, you know de Londres pour mon pas mamalik na. Ah ke pa mamalik na nga. Ah usani. Ne bite so za mbalo bina nyo. Mamalik na sala ni. Bon, ça va. Nous sommes là lobby. Allez. Ça va. Kongo ongana mona kipasi liboso ngai nalia bakosimba kotinda ngai bakotindanga misala ebele soki nalembi ekomi delikambo bakotindanga kosokola basani bakotindanga na kombanda kwe bakotindanga na sukola bilamba soki nalembi ekomi delikambo bakotindanga nalembaka te nga na baleki na ngai soki tofandi tokomi nde kolela nga namonaki pasi mingi onga namonaki pasi ya kozanga papa na mama kati na mokili onga namonaki pasi onga na baleki na ngai tokomi na biso kolela tokomi na biso kolela nga namonaki pasi mingi onga namonaki pasi ya kozanga papa na mama kati na mokili nga namonaki pasi
soki tolingi kokende kelasi bakotinda tokomba ndako bakotinda tosokola bilamba soki nalembi ekomi delikambo bakotindanga misala ebele bango na bana bafandi na bango obakomi nde koseka biso nga namonaki pasi mingi onga namonaki pasi ya kozanga papa na mama kati na mokili o nga namonaki pasi tokomaki kutu bafaze tokimi na biso pasi eleki tokomi kolala na balaba nga namonaki pasi mingi soki Yesu alokotaki ngai te soki Yesu akamataki ngai te enasuka lelo wapi nga namonaki pasi mingi tokimi toke kobomba n'eglize balandi biso tina ndako ya Nzambe obasimbi kobeta pastere bakangi pastere na prison onga namonaki pasi ya kozanga papa na mama kati na mokili o onga namonaki pasi oh Yesu ozali nde wapi Yesu ya kokamata biso Yesu ya komema biso Yesu tokomi komona pasi ya kwe mono mwana fyoti kwa mingena mudia kindu tamita kwa ngana mona kipasi mingi ongana mona kipasi ya kozanga papa na mama kati na mokili o ngana mona kipasi soki tolingi kokende kelasi bakotinda tokomba ndako bakotinda tosokola bilamba soki nalembi ekomi delikambo bakotindanga misala ebele bango na bana bafandi na bango obakomi nde koseka biso nga namonaki pasi mingi onga namonaki pasi ya kozanga papa na mama kati na mokili o nga namonaki pasi tokomaki kutu bafaze tokimi na biso pasi eleki tokomi kolala na balaba nga namonaki pasi mingi soki Yesu alokotaki ngai te soki Yesu akamataki ngai te enasuka lelo wapi nga namonaki pasi mingi tokimi toke kobomba n'eglize balandi biso tina ndako ya Nzambe obasimbi kobeta pastere bakangi pastere na prison onga namonaki pasi ya kozanga papa na mama kati na mokili o onga namonaki pasi oh Yesu ozali nde wapi Yesu ya kokamata biso Yesu ya komema biso Yesu tokomi komona pasi ya kwe mono mwana fyoti kwa mingena mudia kindu tamita kwa nga namonaki pasi mingi onga namonaki pasi ya kozanga papa na mama kati na Kongo nga namonaki pasi onga nalela mama tikanga nalela papa tikanga nalela mama tikanga nalela Yahweh tikanga nalela papa tikanga nalela mama tikanga nalela naleli
onga namonaki pasi mingi papa onga namonaki pasi ngai nalela onga namonaki pasi mingi ya kozanga papa na mama nga namonaki pasi koma kolela oh nakoma kolela nakoma kolela Sarah 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 libosonga inalia bakozimba kotita DiCaprio. Mais pourquoi place na tiki no bosser déplacer pour elle? Parce que on a tous élisé le ko bandaki ya omoni invité to ya na biso. Oh bébé, so mon mbule bandaki fallait oboluka place mo batama. Hein? Nbudo mbuzo tamula tambona mbula bongo. Sakaza. Sakaza nda fieve matil susudo. Mbula ni kolaki. DiCaprio mwi makamboluki fieve matil su ndengeni. Ka moto na moni moete vraiment na kio bukele kisi zalav matala o surveiller na ke vitesse na lukele kisi ya do me na dia azoya apparaît Simba Bon, la chair, mais c'est Simba. Je comprends. La routine, c'est proche. Comment appareil comment on Simba la oignon. Simba, on est en ligne. Ah, non, ligne. Tala. Toqué. Boxe ça qui boxe en gros. Boxe ça qui t'est à. Mais boxe ça. Kongo onga namona kipasi libosonga inalia bakozimba kotinda ngaye bakotindanga misala ebele soki nalembi ekomideli kamboe bakotindanga kosokola basanye bakotindanga na kombanda kwe bakotindanga na sukola bilamba soki nalembi ekomideli kamboe bakotindanga nalembaka te nga na baleki na ngaye soki tofandi tokomi ndekolela nga namonaki pasi mingi onga namonaki pasi ya kozanga papa na mama kati na mokili onga namonaki pasi onga na baleki na ngai tokomi na biso kolela tokomi na biso kolela nga namonaki pasi mingi onga namonaki pasi ya kozanga papa na mama kati na mokili nga namonaki pasi soki tolingi kokende kelasi
bakotinda tokomba ndako bakotinda tosokola bilamba soki nalembi ekomi nde likambo bakotindanga misala ebele bango na bana bafandi na bango o bakomi nde koseka biso nga namonaki pasi mingi onga namonaki pasi ya kozanga papa na Edika Malembe Edika Rabino a été depuis le week-end de tu vas le voir qui c'est ce qu'on a eu Malembe Edika Mai Edika Mai Zila Céciline Mai Edika sama ya okay Ok. Wa moyibi te bongo sake utwa. Ok. Mama, na robeta o. Botukia mana saka moyibi. Kama le. Naiba kati na lokoti. Tema. Tala pare na ngaku. Tele papa. Pesa. Ozabu pesa. Pesa pare. Mais nous sommes invités, c'est que vous avez un peu de temps. Kuti okilanga mara petit na kuti obomanga pa. So ko ne matata ndena obundi pardon. OK. Kuti. Okwesanga. Okwesanga kuti te. Mukuti. Atema. No otala kuti. Tema. Kuti pardon. Mama. Obominga pa mai. Za calme to ke tina bio. Kuti. Oza. Amen. Kuti pardon yoka. Akupira kali opa maza. Kola tambe. Kuti. Yo, donc là, ça compte pas. Papa. Na kufiliwa papa la kuibite kuti. Yo. Wa muinga wibazo. Bazo pa la kuibite yo. Wanda kuibite la lokoti saki kologota kuti. Okoma usi na mama hii. Kwende pande. Kuti. Pema. Okufa. Tema. Muyi. Pardon.
lelo ete ozode fimbu na kati ya boloko kuna Kanga yo zolela leki no maladi yo zoyiba donc oyibaki nde po sunga leki na yo bokokufa bie mbai nzela moko nyama moyibi ndoki ayepe longa nsima longa Susunika sina yamba. Ikati susu nzameni susu boya. Ukati Rabi fani ni boya Rabi. Bose fani ni boya Rabi. Ay. Ya doya. Cerita Maya, ya. Cerita Faisal. Ya lagi. Mama Nono, Wize Tiakina Diaka. Tata Ngoma, Wize Tiakina Diaka. Bambutavo, Bonzambi kwa lozolo, Stua nunga kaka. Tata Mavungu, Ziketi ngoma takina diaka. Diketi taimbula diaka. Ninga mputukulu ya mfumu yeti finama. Ebidimbu bikasila bieti monika mtambu yai. Mukotele munzwa mono tunaimbila. Mfumu telama. Mosi ninga mputukulu ya mfumu yeti finama. Ebidimbu bikasila bieti bonika mtambu yai. Mukotele munzwa mono tunaimbila. Mfumu telama. Zole Dara! 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 Okana mona kipasi ya kozanga papa mama kati na Kongo okana mona kipasi ibosonga inalia bakozimba kotinga bakotindanga misala soki nalebi okomitelika bakotindanga kosokola basani bakotindanga na kombanda koye bakotindanga na sokola bila soki nalebi okomitelika koye bakotindanga nalembaka te ngana baleki na ngaye soki tofandi tokomindekole ngana monaki pasi milai ongana monaki pasi ya kozanga papa na makati na mokili ongana monaki pasi ongana
baleki na ngai tokomi na biso kolela tokomi na biso kolela ngana ongana monaki mpasi ya kozanga papa na mama kati na mokili ngana monaki mpasi soki tolingi kokende kelasi bakotinda tokomba ndakwe bakotinda tosokola bilamba soki nalelikamwe bakotindanga misala ebele bangona bana bafandi na bango obakomi nde koseka ngana ongana monaki pasi akozanga papa na mama kati na mokili ngana monaki pasi tokomaki kutu bafaze tokimi na biso pasi eleki tokomi kolala Mama, soki Yesu alokotaki soki Yesu akamataki ngai te nasoka lelo tokimi toke kobomba na eglize balandi biso tina ndako ya Nzambe o basimbi kobeta paster bakangi paster na prison ongana monaki mpasi ya kozanga papa na mama kati na mokili ongana monaki mpasi oh Yesu ozali nde wapi Yesu ya kokamata biso Yesu ya komema biso Yesu tokomi komona pasi ya ono mwana fyoti kwa mingena mudia kitu kamita kwa ngana mona kipasi ongana mona kipasi ya kozanga papa na mama kati na Kongo ngana mona kipasi ongana lela mama tikangana lela papa tikangana lela mama tikangana lela Yahweh tikangana lela papa tikangana lela mama tikangana lela naleli tikangana lela ongana monaki pasi mingi papa ongana monaki pasi kati na mokili ongana monaki pasi ongana monaki pasi ya kozanga papa na mama kati na Kongo ongana monaki pasi liboso ngai nalia bakozimba kotinda ngai bakotindanga misala ebele soki nalembi ekomi nde likambo bakotindanga kosokola basanye bakotindanga na komba ndako bakotindanga na sukola bilamba soki nalembi ekomi nde likambo bakotindanga nalembaka te ngana baleki na ngai soki tofandi tokomi nde kolela ngana monaki pasi mingi ongana monaki pasi ya kozanga papa na mama kati na mokili ongana monaki pasi ongana baleki na ngai tokomi na biso kolela tokomi na biso kolela ngana monaki pasi mingi ongana
namonaki mpasi soki tolingi kokende kelasi bakotinda tokomba ndako bakotinda tosokola bilamba soki nalingi komide likambo bakotindanga misala ebele bango na bana bafandi na bango obakomi nde koseka biso ngana monaki ongana monaki mwasi akozanga papa na mama kati na mokili ngana monaki mpasi tokomaki kutu bafaze tokimi na biso pasi eleke tokomi kolala na balaba ngana monaki mpasi mingi soki Yesu alokotaki kati soki Yesu akamataki ngai te inasuka lelo wapi ngana monaki mpasi mingi tokimi toke kobomba n'eglize balandi biso tina ndako ya Nzambe obasimbi kobeta pastere bakangi pastere na prison ongana monaki mpasi akozanga papa na mama kati na mokili ongana monaki mpasi oh Yesu ozali nde wapi Yesu yakokamata biso Yesu yakomema biso Yesu tokomi komona pasi ya mono mwana fyoti kwa mingena mudia kineka tosola po depuis oye ozwi quand même moi temps ebele nasir oyebi ndako nyonso j'ai deux salons oyo tayembelaka bapaya eza salon mosusu salon oyo ezali salon na ngai mpona fanda nga mona bato baza intime mpo na ngai nazwaki entretien mwa molai na bandeko na ngai baza na poto Dorine Matondo aza na France na Mireille Nkie bango bale baza na France nayebisaki bango makambo na yo et surtout makambo tosolo ena de Londres ao de Londres alobaki solo ema osurvi na o mobimba balobi omoni bana basi mosusu basalaka makambo wana na conscience na bango te nde yo mopo raconter nga histoire wana alors je veux assez que omoni nakoki jamais kogarder yo longtemps sans que nakutana na famille na yo alors nalingi na profiter de l'occasion okutana yanga na famille na yo nalingaki eza na accord na yo eza na accord na yo nalingi na officialiser fiançailles yanga na yo bon ngaza na bala te attends un instant allô oui ça va bon un instant hein? Na on rappelle ou quoi ok ah non voilà ça comme ça. Je disais que je vais profiter de l'occasion non officialiser fiançailles yanga na yo donc oublie tout ce que oyo elonda lobaki ngana cheke ona motema te donc izande ona na méditaki nango surtout na raisonnaki nango je vais assez que vous allez la maîtresse ya ndako ça va na osepela ke okutana na oncle na biso bosola naye makambo nyonso esali pana bon il faudra kutana deux familles na papa na mama quoi na okeka pas oncle te donc à part oncle mosusu aza te en tout cas nga vraiment na giraki na vie na nga famille papa mso totikoloka na bango te po makambo asala biso benga biso na butu tolali libanda batika na lopango bozu a papa na ngai batika odondo yango ebanga na bana na bango biso to souffrir le wana comme atina niveau abo après ba lembonga libala yanga te moi vraiment esimba te
Non, c'est pas grave. Tout là, comme ça, tout ça dans le programme. Dans 2 jours, tout est né. Après, on verra. Hein? Ça va? Côté ma cuisine, ça là quand même, moi, quelque chose. Hein? Moi, omelette comme ça, tout bien. Ça va. Ok. Kongo ongana mona kipasi ibosonga inalia bakozimba kotinda ngaye bakotindanga misala ebele soki nalembi ekomideli kamboe bakotindanga kosokola basanye bakotindanga na kombanda kwe bakotindanga na sukola bilamba soki nalembi ekomideli kamboe bakotindanga nalembaka te nga na baleki na ngaye soki tofandi tokomi ndekolela nga namonaki pasi mingi onga namonaki pasi ya kozanga papa na mama kati na mokili onga namonaki pasi onga na baleki na ngai tokomi na biso kolela tokomi na biso kolela nga namonaki pasi mingi onga namonaki pasi ya kozanga papa na mama kati na mokili nga namonaki pasi soki tolingi kokende kelasi bakotinda tokombanda kwe bakotinda tosokola bilamba soki nalembi ekomideli kambwe bakotindanga misala ebele bango na bana bafandi na bango obakomi nde koseka biso nga namonaki pasi mingi onga namonaki pasi ya kozanga papa na mama kati na mokili nga namonaki pasi tokomaki kutu bafaze tokimi na biso pasi eleki tokomi kolala na balaba nga namonaki pasi mingi soki yesu alokotaki ngai te soki yesu akamataki ngai te enasuka lelo wapi nga namonaki pasi mingi tokimi toke kobomba n'eglize balandi biso tina ndako ya nzambe o basimbi kobeta pastere bakangi pastere na prison onga namonaki pasi ya kozanga papa na mama kati na mokili onga namonaki pasi oh yesu ozali nde wapi yesu ya kokamata biso yesu ya komema ngai te enasuka lelo wapi nga namonaki pasi mingi tokimi toke kobomba n'eglize balandi biso tina ndako ya nzambe o basimbi kobeta pastere bakangi pastere na prison onga namonaki pasi ya kozanga papa na mama kati na mokili onga namonaki pasi oh yesu ozali nde wapi yesu ya kokamata biso yesu ya komema biso yesu tokomi komona pasi ya boye mono mwana fyoti kwa mingena
mudia kinu twamita kwa ngana mona kipasi mingi ngana mona kipasi akozanga papa na mama kati na Kongo ngana mona kipasi ngana lela mama tikangana lela papa tikangana lela mama tikangana lela yawe tikangana lela papa tikangana lela mama tikangana lela naleli tikangana lela Ongana mona kipasi mingi papa Ongana mona kipasi na ina lela Ongana mona kipasi pasi mingi ya kozanga papa na mama ngana mona kipasi koma kolela oh na koma kolela Koma kolela zala na moko yawanga na biso osomba gilete na yo ciseau nomo otala kaka eya ozala ta nkontrole nga seke batondese eza yo ozotyata biloko na nga kati osikono tia ka na ndenge nini po ngai na moto na biso kesomba biloko mosusu nana wa zotobe espa mama twaka mpinda porte batoka etufumani esitoma ezotungisanga mabe yango susi aningana eza pembeni yo ezala bota mosusu kamwa déception moke papa ya kotala bibishi te bibishi mami oyo bonsoir papa okufa te oza na bomoi onga nazosimba bibishi oyo to bibishi te bibishi mami oh ma fille boni papa kota Déjà mpaya. Mbote. Ça va? Ouais, ça va. Eh, bibishi. Prenez place. Ukoli, akoli na kokola ko papa. Bibishi. oyebi ke nazokoka te émotion bibishi donc ndenge namoni yo d'abord nasepeli nayebi koza bonne santé mpona namoni yo kaka oza boye bibishi barabi oza kondoko bo baze pano te boze mpo nanga ndenge nga nayebi barabi baza ana badina dikape ya sara biso mpe toyebi ke boza place moko na bango noko. Bon, avec votre permission, nous allons se présenter tout d'abord. Nazali docteur, je m'appelle Fiuti Ngoma. Bibiche, nakutanaki naye comme par hasard, elle était malade. Natingaki na rendre service en tant que docteur comme elle était malade. Et tant que nous avons fait un traitement, nous avons traité elle m'a raconté vie na mobimba et ça l'a passé. Comme azaki na esika mo ya mfanda te na héberger ki na nipa na ngai. Mais na masolo ka ndeto solo naye comme nazaki pe na célibataire na solo la kinaye pour la fiancée. Non, papa, merci. Pour continuer, spaghetti. Papa. Il y a bien
na frigo na 2 verres. Non, mais tout le monde goûter, papa, bon, mais non. Non, bière, la bière. Que ce soit l'huile. Mais la scole. Mais scole, l'huile, pas mon scole, mais c'est tout. Ça va. Ok. Papa, quoi continuer? Bien, nde na banda olobaka nasolaki na ye mpona fiancé. Alors, ayebisaki ngai responsable numéro 1 na ye ezali noko na ye na absence ya papa na bango lokola kufa et maman na bango azali awa te. Aboye même tokutana na famille ya papa na ye. Oh, j'avais insisté que tokutana na famille ya papa na ye avec un ordre de préférence tokutana na famille ya maman na ye donc noko na ye. Yango wana je me présente ici en tant que fiancé na ye. Et jusque là azalaki pa na ngai. Mais nalingaki avant na officialiser fiançailles wana na nazongisa ye nano awa afana na bino, mais selon la déclaration na ye elle n'a pas voulu. Alobaki akofanda awa te na ba o alobaki soki tokomi awa ye moko akoyebisa bino. Ah, merci beaucoup. À votre santé. Hein. Merci. Bon, papa, pour ne pas tirer les choses en longueur, on a le bibouille. D'abord, on a vraiment une émotion makasi. On a un bébé chez vous. Donc, et pas bébé chakenda, on a évité. On a un responsable numéro 1 à Bango. Alors, nous avons dit que vous avez fiancé, et vous avez un bébé. Nous avons dit que vous avez un bébé. Okenda wapi et puis pour nani yo boy kufanda et puis oyanda kuna yo hein noko bon exemple les passés ça te makambo qui tonto kato lo bango za susu ça se passe bien c'est la souvenir senga longwa na ndako o condition mati azala bien na souvenir na voyage na spaghetti okendaki makamama dosala biso nyonso sosengote konyokola biso kopima biso biloko kolia sara abeli kotumbeli kisi. Arrête d'abord. C'est là nano nazotuna yo question. Je te pose la question, répondez immédiatement. Bokima ou bien bokende binomo? Tenga kimanga moko. Soki nga kima na ndako mbongo mobunga na ndako mama lobiki ngam na yibi mbongo wana se mbongo na emonani te ngam tuna ngelela mabele ndelo ko bimisenga na ndako ngwana na tila badikaprio bango nyoso ko baso belanga le contraire biango na te bango bayebisi ngai to bayebisanga hein que vous avez poli bolinga misala te bon oui bozo toucher biloko na bango hein na bandeko na yo bozo yiba soki ba biloko na bango na kata ndako awa yango na bamona mabe et puis bino bomoni ke tani ma basolo ba mingi bosimi nzela boke na bino na ndenge na bino moko ezela bon hotel ezela ndenge yo na sera na zawa hein et c'est tant ozotuna ngamba kamuna bango awa tant otunenga bandeko na yo baza pomona répondaki po na yebite na sana na souci makase place bokenda na yebite mutali boso na zo mona na vie nanga yo le reste on a des places basate. En tout cas, oncle, ça passe, hein? Et ça passe, vraiment. Non, moi, mon kilo, c'est le même pour la bisote, hein? Si mon kilo, c'est le même pour la bisote, tout le monde n'a pas sonné sauter. Hein? Si la condition, vraiment, hein? Et puis, nous sommes maman, t'as bloqué, hein? Pour ça, même si on a un boca, tout est là, on a beau être bisote. Ce n'est pas grave. Tout personne ne sera en bon ensemble. Il y a un souci qu'un jour, il y a des chances dans mon lieu et ça l'est bien. Il y a des gens qui ont papa Fioti. Le coup là, il y a aux fiancés, bientôt qu'on concrétise, ma camouné pas na biso ba famille. Donc problème est ça. Nzamba ko sunga, obe batikali, ba ko monana. Donc moi je crois que peut-être vous allez quelque part ou bien nini. Vraiment, tout ça. Papa, na kansi na relation militaire. Pesa nga numéro téléphone na yo. Nga pe na pesa yo. To garder ba contact. To garder ba contact toujours. Comme ça nga na yeba nini na kosala na mikolo ko ya. Merci. Numéro na téléphone. Un instant. J'ai des numéros. Il y a Moussala na
privé 09 98 33 24 28. On les a dit privé. Moussala 09 98 24 05 40. Donc on a ça là, on a un docteur, on a fondation de celle ici. Bien. Moi c'est 09 98 319 314. Ça c'est pour moi. 319 314. 314. Ok. Comme ça on peut garder toujours ces contacts. En tout cas, merci beaucoup. Ok. Bon. On vous prend un congé. Merci. Merci. Je peux vous accompagner ça. Non, laisse tomber. Laisse tomber. C'est ma belle folie. Dis, nalobi hein. Sipi. Alinga. Yajo. Mama yajo zate yagana noa. Hein? Bake. Nalobi hein. Okumu lobisa ngana ndako pona nini? Bake. Do yoka saki vérité ko yebana te? Ngala sani. Na inde na félicité. Vérité ezalaka tetu hein. Yebani hein. Hein? Nebso libela. Vérité yebani hein. Yani ngala bonutu. Nalobi hein. Bana ona bakende ndenge nini? Bilo lobisa ngani? Yona mwana bakende ki bango moko musala balingi osate eloko moko te mosusa suba na ndako suka te biloko yoso bayango wana ngala lingaki ndenge ya vandaki avandaki na bokilo moyena sabola ye ezate omoni po atango ya bandi boye na moni tikaka na bima alinga ozo munoko na biso ozo munoko te yebisanga lobana nuboye mama mbongo ezakite na kati mbongo ebunga na ndako te mbongo me bango bato bazwaka bona lobani na bazwaka mu totikano na yona muzo ozo ba blague na kata ndako te yaka nanu boye pai bande ko na vanda wana linga mama mindono te vanda nga wana lobana nga na vérité na lobia ko sanga nga te yebisanga na vérité bana na basa obengana bango pona nini ngaka bengana bango ngai na lobi obengana ki bango pona nini c'est clair pour mon ni clair bibi chaque pona nini akina pona nini likona yote ngana lobi tikana to sola no na malembe tikana na botika te yebisanga vérité yebisanga na vérité akina pona nini mais beaucoup tan bonini makambo sile lo o bamba lobi yo yebia mais il fallait benga ngai na bien mo pona nini okime ki pona nini vanda no kimi pona nini hein spaghetti na ozawa spaghetti ozali wapi papa ngai nalobi yango bino bozulu kango baproblème nakata ndako bozulu yango makambo bino mama na bino papa nini lisusu donc bino babiloko na soki ebongi bokoselaka bana wana makambo si secret bimia wati mais papa makambo eseleki kala to bino te bobengana bibishi bino te papa biso bengana bibishi te yalobi nini mbongo na bino ebongi nakata ndako ale bozokosela bibishi mdayibi yango mais poni aloba ete biso afandaki ate papa mais papa poni obenga biso kasala biso papa mama sala biso ko biso déplacer atika longo bon c'est ekosula no mabene bisi bino ekosuka mabene bisi bino ba vérité balobima deja yango ya mana bana no basala mfi na bisi bino libela mana basala mfi naloba yango to bimi ndokilo kwa bango moko na sila limina luka bango partout la luka la mona te nzamba ekosunga moko yo amona ko yo na ndako no bando kota des autres de la foyer na oka ça na yo peso ba mbata siko bongo o ganga na bengo na kata ndako mal appris mama na nga nzambe si yo moko nde moto pesa ye tukoza su tranquille te likona bana oso ya diamant soki bazaba na roi kabe mama yekoyebisa noko ni makambo tutu po toluka tokende po azwa mobali ya docteur makambo esila esila ato boyi moto na molili nzambe amonaka na molili asi alibanga molili yango ekomobima momoni na mokana yebisaki yo toluki ka makambo oyo so baloba wanso bamonani ye bayo moto mabe okotinga mpe na makambo wana yo mpenza oza beloko ilolole te mama soki olingi obimisa makambo tuna miso ya tata no te na obimisa te me kasi moko oyo yamonani botolo otie rankine entre nga na bana na toyokana su te babana tata mwasi na da Silva na kobenga osima naso wana colonel et puis na expédier na baka ya bato moko fu bakende kolia vungure na makala. Ok, bon. Donc pour lui on est comme on a DH, c'est bon.
D'accord. Mais la liste, non, mon awa. Wapi liste, il y a pas de qui m'a calé. Et mon capitaine, tu sais déjà le dossier na dossier na. Oui, Zalia. Bon, mon capitaine. Kaka va finir ça toi. Bah monsieur soit là la bima qui lobi. Au péja ça me sait vraiment ça. Ça me sait vraiment ça déjà. Mon peu mirabi. Mon peu mirabi. Azanan. La canine comme bon, il y a là qui go de maman là ko porter plainte n'est pas au péché. Dossier les alliés. Les alliés. Moi il m'nene mon compte. Pesa teti. Mimanga. Mon père mirabi. Yo. Ok, sana kuna toke. Oko ni mwili onde na. Panda. Tikaye. Zuma poste. Apozo de moka. Téléman. Papa Leki kama pasi na supu yote sawa Papa Leki. Kwa hiyo sasa kama soda mama na supu yote Papa Leki papa. Yo kuma muibi. Papa na muibi te papa. Moko me onde. Depuis même pour nous que la Sarah qui si papa la tige maman quelque part. Alors vraiment kuna maladi. Na éviter si tu n'es jamais nini. Non yana ndira mona nuka kisi mona moni saki mo na lokoti saki amo. Na ata para saki na kwa madbala ninga muibi na emo kunzi negazana. Abeti beti ka moto no porta pela basinga la tesa na bilamba. Maman papa ne kitane batiki ngamba. Donc pendant 3 jours aux alliés. Nazara maman ne nazara papa ne kitane ko mo mona kunde ba koma ki pendant 3 jours. Tika ouais. Rabi. Tu vas dire 3 jours dans cachot. Pour si quand vous avez makala, comme nous a dit ça va pas qui makala. Est-ce que papa nous a évité aux en cachot, a tika ko de makala. Papa Leki. A évité aux en. Papa Leki maman papa kufa déjà. Quoi? Papa Leki a évité que papa kufa. Papa. Rabi. Papa. Calme-moi. Où ça va? Papa la émission c'est qui? On est dans cachot, on monte makala. T'es papa. Papa n'a kufa. Papa kufa déjà. Vous en solo? Et ça il va mourir papa. Dans 4 heures moi depuis papa kufa. Non moi non émission. Depuis papa kufa tellement souffrance que moi moi la macabre me débellé. C'est bon. Des postes. Des postes. À moi. Et au péché, ça me s'agit à bon, bon, bah, qu'est-ce qui va se faire? Je vais pas péché à ça, le billet de sortie. Tu vas qui dit, bah, il est prisonnier là. Hein? Ceux qui ont péché à y plainte contre la douane. Où est-ce que violation de droits de l'homme? À vos ordres, mon capitaine. Nalombango pesa biloko nyonso botolaki portable bilamba tout soda linette olataki eza ya prévenu te bakoteya bino mbala boni c'est ça la justice armée ya mwana allez vite linette na téléphone ya yo allez zwa papa tokeyinoki pusene na tika esala kuna vraimen nayebi te ta na eso ndenge. contrôler biloko nyonso moko ezanga te nyonso yango ekokami mbongo na ngenda osombela kisi nde monani te. Ça va. On totala moi après. Là t'as bilamba tout. Katina mokilio kana mona kipa
Kongo onga namona kipasi liboso ngai nalia bakosimba kotinda ngai bakotindanga misala ebele soki nalembi ekomi nde likambo bakotindanga kosokola basani bakotindanga na komba ndako bakotindanga na sukola bilamba soki nalembi ekomi nde likambo bakotindanga nalembaka te nga na baleki na ngai soki tofandi tokomi nde kolela nga namonaki pasi mingi onga namonaki pasi ya kozanga papa na mama kati na mokili onga namonaki pasi onga na baleki na